Saratola TV, la chaîne qui assure, Gawana, même Bajigolo, c'est planète. Saratola TV. Mais nous apprenons que Enis Alinga, Noko Odor Alanda par rapport à Stema, il y a beauté. Et donc, Saratola TV. Par rapport à tonton. Allons la que, basta ça fallait. Saratola TV. Autant où il y a Koloba qui n'a pas la ni live sans cesse, YouTube, ni ça qui est le Bamaloba. Saratola TV. D'abord, comment vous salez ma camnabino, vous salez ma vidéo, na fingi batuche internet, sur ba YouTuber, ba lobela ngwe komi yo, na loba ki na ngana nenga mabete. Saratola TV. Voilà, coucou les gens, j'espère que vous allez bien. It is me, Aïda, Aïdou, Aïkat, moi c'est Peace Baby Kenda, Lisa McDoy, $1. Voilà, bon, mon Titi, donc, maquillée chez Madame Agnon, Madame Agnès, Agnès Coiffure toujours. Elle dévoilé bino secret nanga, place beauté nanga, et Batama, voilà, beauté nanga, et Batama, et pas Madame Agnès. Voilà, mingi olobéate, pas trop de commentaires, salon de coiffure, ils allaient à mon. Oui, binga so na ngenga boye. Voilà, make-up basalinga les amis mingi pour na bandekola biso o azana mariage, azana collation, anniversaire, voilà. Ozana posa ba makiote, ne longi ne eza étonné. Ne longi zo divate nani nda simbio, voilà. Omona ngande botula, ngasara maquillage kitoko basali o wapi ya na isa lumba na balanyes coiffure. Madame Agnon alambinga parce que quand moi c'est pisse, dans les gars trop le dans côté pisse. En plus c'est côté pisse, il y a biloko et c'est solo. Et ça des côté pisse, il y a biloko bichou ouais. Bah tu make-up les lobé bibi bouton, lobé le commission le gars voisine donc voilà. D'abord dans amont la likambo et pas ba voisin. Bana photo besoin de vacances, awa bana photo au besoin de la famille, besoin de fête. Pour nous rejoindre biso c'est pas loin. Tous ça nous cicaté. Juste en face à nous. Et après ça, on a des numéros de contact Bezawana. Toza na Nyongwe, na Willeri, na Arrêt Major. Boya na salon Agnès Coiffure. Mingi on sala ba commentaire exact vraiment vous. So bon on peut Saratola professionnel ayo le ya marathon c'est que professionnalisme. TikTok. Musala et ça que l'engibon melangai et sengeli koyoba que na occasion la 4e édition trophée Mwasi ya Talo organisé par ONGD SD magistral et ainsi Kawapi la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola azwa ki bongo diplôme d'excellence. Kasi batu na nazalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na correspecter déontologie éthique kaka ndenge zalaka notamment émission histoire vraie et les sous émission parlant du business kasi tango azoki trophée oyo Saratola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo nazalaki sélectionné lokola Mwasi ya Talo la média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse où va remettre là mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous rappeler un côté positif na biso moko ou peut-être koki ko sunga yo lobito et koki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens
lokola azalaka na fondation ezali koporte kombo na ye Sarah Tola mokolo ya dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo kofete Noël na baorphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier site de commune ya Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Sarah Tola abinaki aliaki pe apasaki bamoma ya kitoko elongo na bana oyo bapara na bango batika mokili ya se kasi moto akopesa bango affection azalaka te basepeli kofete na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke ane passé Sarah Tola elongo na fondation na ye mobimba babimisaka bongo kelke mama na bahopito nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Sarah Tola walai nimelangake oza ya nzambe mapamboli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za nango posa pour na développement ke yo Compte 40. Compte 40 ezali titre ya nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Sarah Tola oyo nanu ayemba te yoke eloko oyo arc-en-ciel le bibi poe kama mvula elembo nini sheri na ngai otie na motema chiswaka Patrick nazolela tous les jours papa Samuel ya maman madolelo na Germain tala bon consommer déjà compte 40 pour eza déjà disponible na marché de disque pe na ba plateforme nyonso boyoka po eza na bakunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko Diego Milito bayembaka nde boye po olakisi expérience ndenge oyembisi Sarah Tola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka ke yo oui 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est les clous et les marteaux chapelle na bamoupe chrétien repenti confession gymnase bolingwa amatu atike chiso. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarah Tola Télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Moi c'est Adinga là pour votre émission. C'est le code de bonne conduite. Bandeko Balandi, Mboa a su Mboa, famille Coutinho en colère, famille Coutinho très déçue, famille Coutinho aujourd'hui déterminé en fait balobi comme na bango bakoti kango te ba salut rango na bopete boye na makambo zanga motuna makolo. Après le pardon, il y a Ndeko Nabiso Olivier Obino Boyebi Azalaki Mobali, il y a Enis Coutinho oyo ba vidéo ezo tambola na réseaux sociaux aye ko senga pardon, vérité il y a pardon wana eloko nini poussé à senga pardon. Nous apprenons que il y a des vidéos oyo ezo ko circuler, nous apprenons que il y a des choses graves, des choses sérieuses. Mama Kamomo Bozali Nabosoto tout autour il y a Ndeko Olivier alors à Monique ce qui a continué comme Makamdo à la kaki ba vérité union so ekobima il y a somo ya minene onano boyoka kité Bandeko Balandi restez branchés ici na émission Oyo
il y a deux personnes au bako intervenir. Une façon, il y a côté moi lumière na sujet parce que ça fait trop mal. Pourquoi aujourd'hui makambu ya ba couple makambu oyo ezali censé ya koleka na kata ndako ezobima libanda. Mes frères et sœurs, lorsque basala kandaku basali 4000 ndako batie porte moko et porte wana bakangi yango, ça veut dire que tout ce qui se passe na kata ndako ekoki kobima libanda te. Objectif ya ndeko Olivier na famille o donc ezala kinini. Bolanda émission oyo vous allez comprendre makamuni nezana 4. Le maire fan je vous salue hein? Le maire fan je vous salue, président bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, président bébé, Angelos Karouane, Fatou Dokonti, Makia la Kumba, Tata Poe Fapeka, Todjeni Beta industriel. Un grand merci aussi à toi Abigail Lobia, merci pour ton assistance. Maman Bijou Nketani, maman ba 90%. Au bon na papa Jean-Pascal Leka, maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakal Nzinga, maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary, Boineto Bande émission Nabiso, invité na nanu na plateau et kozala Saratola, Oyo na koluka moyena pesaye mbote, yepe azali moko azana kati ya couple, to meka un peu kobeta lisolo oyo ba couple ezoyanen. Elle s'appelle Saratola, na kanisi to sali moi 3-4 jours moko awa, on n'a pas tourné avec Saratola. Bande Balandibo comprendre que c'est une femme d'affaires. Et on a tellement de choses à faire. Le lokutu, ni tete Sarah Mbelenga na zaate. Pour elle, à la musinga na pongi, na ebite, na kuma kiti erwa na londeni na pongi. Tout ça la analyse oyo, une façon ya ko meme la bino makambo bino boli. Oye batendeni ke. Donc voilà, oyo komi na pongi, oye batendeni. Réalisateur Sunga Bisso, Sunga Bisso. Oye baki s'il vous plaît ça. Oye baki oye baki olala ki oye baki ola mukaki. S'il vous plaît. To bande mission mais na kati mission so lingolo ba makamo eza lokuta. Oyebaki nazo la musayo parce que olala ki oyebaki ne na olala boina fatigue na mutu na zana ina ola mukareta oyebaki zala yote je retire mes propos. Sarah, je retire. Oyebaki kaka. Voilà, merci de retirer propos tinga lingande ngwana te bimaloka unje na yeki na yiko tuka ona ningande ngwana te oyebaki conscience no yeba kochanga lipeka liboko boete net zo rêver te oyebaki ke ndenge na zola la retard lobi to sola ki erni uzaki erni uzaki wapi oyebaki ndenge na zola la retard talaka na programme to sala kina to sala émission lelo oyebika aloba nanga aloba nangani o nakanisa kiyo oke na mapangu na okuna nengo lobaki jedo kokenenga bi papa na sala ki programme jeudi na oke na mapangu oui mais na ki changer programme ngana yo to soli lobi na butu nini pona oloba ke to kutani lobi na tongo na musala. Mais sa place ici. Nathalie, tu es là s'il te plaît. Sarah, s'il te plaît. Na sepelite? Bon, Limbisanga. Nazo Limbisanga mais nazo sisa. Pardon, Limbisanga. Yo olobi no lukutate olobi ya solo. Kasi nazo sisa. Mais non, Limbisanga to banda émission, Mais to ça l'émission là si ça peut phrase nanga. S'il vous plaît, na moni phrase wana kosilisa te na ndenge ya mabete hein, na ndenge ya mabete kosilisa te qu'on commence l'émission s'il vous plaît. Parce que ta ngala bengi yo. Elo ali boso lobi nangani ngana yebika koso kene ba makama mapangu na ngabi mais ngana olobi to solo zaki na kuchite toyokani tokutana na tongo na la musi tadi ni bandeko nanga toza déjà 9h passé na vandi ngabi en tout cas tadi akomo kota na inconscience akoti na makama bolingo makasi boy donc tadi apo yebisa wana te kuna te apo ba flèche ya chaîne kiti mais ba flèche côté ba flèche eza komata wana nde okoselinga makambo Sarah wana okoselinga makambo même pas nzambe nazo tiko pena oloba onyoso doza na mais et pas nzambe sikoto na bengi tadi te et pas nzambe te obi na ngana loba zanga na tisolo be bongo loba manga banda émission tozo banda écoutez Sarah ponga na ade na kanda po yo lekisinga po la ki reta nana tinda ki la reta s'il te plaît il faut expliquer pe batu pona et puis ezela tadi ambali bosala la retard te même nga la retard ye pas la retard tozo kota tozo luka ba actualité na suka lango to sala croquis tadi
telle actualité telle s'il te plaît bakoyeba ba vérité tout soki na tindele esaka yo po tele loko ba lobi na tongo to travailler sur 1 2 3 4 5 ok ata tolali désert tongo to la mukaka présente na musala siko bino na bandako bo réfléchir à chaque fois tolala biso nyonso tozala retard to ya katongo nini esali tadi fatigue tongo ya lelo ayate balinete bukana ki yoka matière chasse yo bongo lobi pongo banga baloba na kosi botalaka tadi akoma olatela bilo linette is aveugle mais siko lelo tadi ayesa linette moni bopesanga linette nalasake linette ebukani po te ngala moni ngala momema bangambu pourrie na makambo non te lakisa linette ebukani babundaki lakisa ebo s'il te plaît. T'es dans la ça. C'est Valentin. Tadi s'il te plaît. Il va te témoin parce que Zela yomo comme to benga kinga tadi. Zela tadi. Témoigner. Il va kaboli bitumba oui. Témoigner. Il va kaboli bitumba ni. Tala bale kolanga toke poto bale kotala fandeli nini o bale kolanga omoninga na tala omoninga bolo bakala ko c'est la tenir chance yemo kabimisi secret ya retard yemo kabimisi bale mete bukana kinga siko il fallait na travailler sans courant na ko travailler té. Je dois travailler sur qui lumière les a appelés s'il vous plaît Sarah. Oh s'il vous plaît. Yo yebinda kunanga. Oh s'il vous plaît. Pardon. Yo o yebinda kunanga, o yebi lumière les a kepananga. Ceux qui n'appellent ici minda wana te na sala ka musala te pona misu nanga surtout bande konanga. Nazo faire comprendre mino kaka mécontentement nanga na comportement tadi na journal lelo. Tadi il est toujours nengaza boy azara matinal attaque ba flèche ne tadi na seya azara ka matinal mais tadi na obenge na la sa message au combien nga tata moi ça ba na lobi no ya mo reta ngana ça ezali na lomi susu ça c'est pas bien ça c'est pas bien yo lo baganga la te zela yo lo baganga la kosila ko makambu toki na biso musika te ngana la kisaka bato to bande mission te tozo otadi tozo bananga la kisi me yo no sali mabe ponga na la kisi me contentement nanga tadi banda to banda ko travailler tadi so to kani tongo mais tadi comme na niveau robosa na même que to kana to travailler na tongo ya zo rappeler nganga na ba ene na okende ko vérifier ba mapangu nanga oh to contrat wana déjà to kata ki ango to ba ile to yo sa musala problème atadi a retard koya na retard lelo ezana but mon ko bande ko webi ke to zana ba Saint Valentin ezalaki ba fête ka Saint Valentin ngai ngana bi Saint Valentin te na bi le 8 mars te na bi le 1er te na bi nanga ngo azolo ba Saint Valentin na to bité yo fêter OK ba problème ya ba Saint Valentin to yebi nini le kana kuna et c'est la confirmation des bases et tout on se comprendre alors nekonanga azaki vraiment na ba problème sérieux nde bomo na tadi linette pente bukani linette à Mont Blanc linette na to soma ngo cher mais ti linette bukana c'était chaud ti tadi ayete lelo aye retanga allo tata moi si comprendre nga ka tata moi si na so bonga mana tadi akomika siko ata
12h moins 7 de heure tadi akomi nabengaki heure nini banda 9h l'état bongamaka l'état senga ba pardon l'état babongisaka po babimaka ndenge wana te otiki makiyele na ndako oye donc tadi akomi na baproblème très sérieux mais nga pe na sepeli te nde babuki olineti en tout cas na sepeli te is aveugle is no dislike Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous voulons commencer notre émission. S'il vous plaît, je vais signifier quelque chose. Tout ce qu'on fait, c'est l'humour, s'il vous plaît. Ne prenez pas ça mal. L'humour, s'il vous plaît. L'humour. Au monde de ces émissions, to si saki to continue tape émission. L'humour ni nyongo tali sabiswa. Ekukwalinet et comme ekpeke c'était. Ekukwalinet wana et comme ekpeke c'était. Nande penado muna ngabe na tinde na telema wana. Tinde pena nga telema wana mutu pena goko matida papa pas de zoomer bon sara bon to bande émission yo ko ki jamais retirer humour wana humour te na biso humour te on commence l'émission sara to la lobby penza vérité sara pena vérité à vérité vérité sur lobby vérité on commence l'émission now na retirer humour humour je n'ai même écouté qu'est-ce que ça veut dire humour. Na retiré en cas. Merci beaucoup. Voilà. Nous on commence l'émission, mesdames et messieurs. C'est comme ça que Bisoto banda émission. Au serré va sentir Nabino. Mais la toute première question, Sarato, là, je me vous poser une petite question par rapport à la vie de couple. Parce que yo pose ali moto, ali en couple donc aujourd'hui, mais et comme à tout moment, voilà, ils ont comme souvent sur la place publique, maman, ils ont dit à quoi, ils ont la mésentente, manque de maîtrise, kozanga mayele à ko gérer couple ou ils ont zalaka nini ernionso, bas scandale la place publique, surtout au taliba couple Sarah. En tout cas, ils ont immaturité. OK. Kibuzoba manque d'intelligence. OK. Parce que d'être aux aboyés, yo ba uto buko linette. Ngape o isalamele ngamta éviter. Batpe bana ba commentaire o isalamele ba on peut pas éviter. To éviter parce que eza na privé moyen yo ye bezate pour na bete lioté. Yo na eba linette bukanaki po okomela kinga. So komela ngate ke Sarah ero ezo yinda bengelanga nani bengelanga nani oyo kombi kiminga bengelanga Yves pa aya ko chape awa nandako soki oyebisa ngate ngana benga Yves te so comprendre donc et qui c'était makambo ele kananga na ba vie privée na biso batu ba yeba ngote net na sima caméra tolobaki to tumba nani oyo na yo laisse ma caméra to le bail autour na rapé question na tumba nanyo sko so ibalekisi yango te batu ba oyebandeni ke to kana ni to sa eloko moko boy donc ngala mona ke eza kozanga mayele et puis l'immaturité la personne o aza mayele a oyeba ke réseaux sociaux eza place à déposer ba problème te parce que toi toi na ba juge et a pété. Toi na tribunal de pété. Natanga yamno ba tribunal toi na on a YouTube. Toi na tribunal à ba matière. Toi na tribunal à ben insensé. Toi na tribunal ya acharnement. Et puis toi na tribunal à mafinga. Na injustice les soso. Hein? Na tribunal injustice c'est à 5. Donc yebisanga sko yo zuvi na yo ko chango na tribunal ya place pesate. Ose la to salonine. Acharnement, insulte, oselanine, injustice, mafinga, oselanine, nakata tribunal à YouTube. Justice est allée. Tant que bozo kanate, kemba on a justice. Mais là on a montazu vie privée nae, aïe na on a réseaux sociaux, a salipé droit de réponse. Ah, t'as dit. Eza rosa azoba. Parce que biso tout toi n'a pas problème même nanda quoi chef de l'état pas problème problème ça oui abete la biso te
Même pas ba millionnaire ba problème, ils avaient quand tu as pauvre ne ba na ba problème. Chez les millionnaires, il y a des problèmes sérieux, ils auraient les kanakuna. Bisoto éviter. Très bien. Alors, ils ont manque d'intelligence, na immaturité déjà et ça la bango bongo. Très bien. Nakanisi na annonce nanga j'avais annoncé autre chose mais là en tout cas na stade autocomi avec le temps minutage déjà ndenge et que musika ça sera un peu difficile pour moi d'aborder le sujet oyo na tchaki na annonce mais souffrez que nazwa moi sujet mobu ya moki o epezali sur la place publique actualité o ezo comme sur la famille Coutinho oyo nous avons vu Enis Mobali Naye Koleka, il nous avait promis il y a aussi la 10 live. Na 10 live on a azana mutu moko il y a quoi arrêter été à couper qui c'est ba live était aussi la 10 live à loba makamonyo so azana ngo besoin mais to la lika to la mukibu une vidéo qui circule à Sengi pardon. Tokoki kobenga ngo nin manque aussi ya maturité ou bien eloko oye azalaki nango besoin à zuiter ou à subir pression de amoni que il est temps ya kosenga pardon. Gawana même ba gigolo ba seplanete. Même les gigolos sont étonnés. Afin si bango. Afin si ba gigi. Même les gigolos sont étonnés ba seplanete. Na moyenne maman. Moi ba gigolo lelo. Ba changea. Ba changea. Ba gigolo lelo ba comprendre que na nga gigolo me fona tshela ngope mayele po batimbate. Yango na episode même les gigolos sont étonnés. Ba c'est pas nete. Ba c'est pas nete. Na moni bako bakoki. Parce que un bon gigolo na place wana. Quand na mbongo oya zwara pas béni, ça zwara pas ba parents Enis. À cause ça commande mora sac à Louis Vuitton à 3000 à pesi ma mimi cadeau. Gigolo comment on s'aimer. Ah côté na e ma on s'aimer. Po aboma ba trace. Très bien. Maman no consomme les sacs moi à 3000 euros. Au consomme les ba super à 4. Il y a Vilsco awa. Au que PC cadeau. Au salé ba cadeau. Coutinho on consomme les ba costume à solo. Yo pesa ba ngoka ba cadeau mais entre temps yo bénéficiaire koleka. Au sombi non on a ba mère. Na biso que même les gigolos sont étonnés ba c'est pas un garçon té. A jouer carte mabe. Mabe makasi. Aya fingisi au moins te ba gigolo nyos to ba ofingama. A fingisi bango ba c'est planète. Gigola le là comment paie. Ah bon le loyer de ta mère coûte combien? Je vais payer. M sumbongo wana yo kanta azwi nango epai to monika mbongo wana senga ka o mikolane leki. Yango wana ga ike futela mama no ndako mais à travailler professionnellement sans saut, sans trace. Bijou pa ki asombi apesi yo. Yo mona ga mbongo wana ta mse te e uti na ora wana kaka. Mais à soigner. Papa na bisi yo ba gigolo bazo sepela te. Parce que lorsqu'il dit à Kenaka, à Balaka Mwasi, il était serviteur de Dieu. Après, a commis Kuna, a Kyokutana, na Makamusus, se commis Makamusus. Donc, apparemment, à Zwakata, il y a qu'à comprendre Mwasi Oye à Balité, ou bien Oye à Bano Kanisa, à Wokenokuta, Kuna, à Kutiangote, Yango, à Monique, maintenant, il est temps, Nabimisa Babuzo, Bagnon, c'est dans la famille. So l'anima lobaga, on a zo réclamé. Bomengo ya Mama famille Coutinho na mobali na ena bandeko na ye bakangala Enis motema ba pia ke sumbongo. Et le côté oui. Quand est-ce que bakangele motema? Gigolo jouer carte mabe. A revêser maman ka alinga ki mwana bango na nini? Voilà. Et on aime sur même les gigolos sont étonnés ba c'est pas la garçon té. Olivier o bato ba c'est pas ni ata mukiete. Au lieu au fan kimia, tu passes à la télé. Tes collègues déjà na télévision. Il a qui relation au bazala qui est qui vrai. Pour relation on a ceux qui vrai même si ba comme na suka akokai jamais ko le kana média lo bela biso histoire wana. Oui. Comment yo ozara na musala na Congo te mondimi quand même ba mémoire Kinshasa. Oyo sani. Zo niveau. Et puis vous allez à betane pe ndaku to bando fanda parce que ba entrée ezalaki les sociétés na créé concert moko boy pour na yebeki que après ce concert donc le serviteur de Dieu et puis di kama pas ces soirs na makasi za comme serviteur de Dieu serviteur de Dieu en tout cas serviteur donc en tout cas tout autour il y a ba serviteur de Dieu ba vu les belé
donc oye ondimi na opendo longwe poto oye mais ba jigolo ba sepela nete tadi otiki penda poto leki oseye oleki bamboka nyonso wana yo saki jigolo sko na kini et puis nanda kwa mwasi te plus pur nanda kwa ba parents ya mwasi oh baba no fana nanda kwa ba parents mwasi nanda ba popo na ete papa tant ba uti poto ba ye bazova nanda kwa mame mina papa kutino ba komela wana alors bande koya Nice bana kutino mususu babi eza propre te avana nanda kuna biso ba kende ba ke futela dans ce cas ba yo lukanda ku mususu ba ke futela mais ako ko futa penda kuté donc ils avaient compris l'incompétence ya noko ba comprenait PGO noko na yaki na ngona libala ba comprenait ki bango pe babite toko soutenir mais apparemment garo yo alinga moi na biso na profit bakangije ba ko futa so ndako te famille pe bo pesa mbongo c'est ça ba bengani ba ona ndako famille ezuka moi na bango c'est tout et puis akomeli ka message yo kendete si on ne ba ko za eni swana po incompétence au futa ndako ezaki ba so pena ye Olivier Bakena et puis alobi afani na kwe atala soki kosa et nous appelle afani na kwe mon garçon aza insensé yoka ba titre ni aza katina aza na ki insensé na katina ye aza na immaturité na katina aza na manque d'intelligence na sagesse aza ngango parce que même si aza gigolo ba gigolo voilà ba content na été a jouer carte qui toté toi na ba gigolo est-ce que toi na ba gigolo na ba politicien basé belé ba on ba na ba grande dame wana ke na niveau na ye a gigolo mais ayebi ke na ko somela moi sina ngata car à 50 000 ngana benda ba million ba qui gigole comment le roi qui frappe échange frappe à la sous-souté que o kamba mo bimisi mutu mbongo te frappe comment au mise après comment quoi là même les gigolos sont étonnés ba se permettre t'a dit et puis même lorsque dit famille nyonso babana ke olinga eli sous-souté et puis abwaka ko to famille mabangana a dédicace bango na concert azu pena micro atangi bakomo na bango nyonso donc en tout cas banzemo na bango ezalaka lokola ba merci lokola une façon de venir un peu ya ko régler ba compte donc biso nde to beto kansa ke bayembela nzambe or bakoma nde koyembela ba belle famille imaginez vraiment imaginez donc et aujourd'hui son pardon tu peux dire quoi par rapport na pardon na que il a compris que asali mabe yango azongi simalobi asenga pardon déjà pardon na eza sincérité batu babengi a comprendre perrer asalaki buzoba liboso maele sima amoni ke azaka pardon parce que ninga zana libale fait kufa ezonga te parce que so ezong toté le melango pasteur Coutinho et puis a kolinga pe humiliation on a des familles on a en tout cas bon je sais pas trop mais famille libala on a fait kufa et heureusement babota na bango te nzambe pondira eba et loko ni do bano kanga kasi babota parce que nous apprenons que noko wana asentaki ya wa makambo pe donc bimi moi grave il paraît que là do asentaki yango esali que famille on a pe ba komi ko détester kasi na bi eta dit gigolo un vrai gigolo a travailler na prostitution na kochina yango wana un vrai gigolo fonctionne ndengwana siko gars oyo un bon matin yo biso di live wana o sa nango suste makambo eza spirituel tadi bato ba mo sara na biso makasi et puis aloba makasi et puis aloba ngana saki abi ngana saki na nga live kaka na salaki live oyo na salaki live oyo pona ko critiquer belle famille na ngate pona ba youtuber bazwa te ba youtuber nde ba komisi makambo grave ba youtuber nde bazopelisa moto ba youtuber nde batu basali bo koma bosali makambo na bino osali ba video na ofingi bato tche na internet so ba youtuber balobela ngo ekomi o na lobaki na ngana nenga mabete ba youtuber nde babongoli maloba bongo tango ya koloba ke na osala di live sans cesse youtubers ni na esaki oloba maloba wana et puis alobi na boluka matière na yena matière papa pesa biso ka matière
tokotiko ampete sili saba matière nyonso comme ça bisoti na 10e épisode biso lingana biso ndenge wana te ko yaki na matière mo boy na suka okoma o pardon to lingana ndenge wana te on n'a pas besoin de ça comme des abe to za de na ela ya ba live ya makamba kutido ya famille kutido to komi de na sentiment wana le ya lobao na kati au nom de Jésus makambo na biso bana nzambe totetango yango yo insensé mwana mobali o tant makambo bana nzambe ebiki makambo bana nzambe bo traiter entre ba pasteur oya ko lukani na monde na biso pétage vraiment et puis tu viens na agressivité na kanda nyonso donc c'est comme si elle avait des problèmes avec cette famille et puis à la fin il y a une vidéo au azolo que cette famille batindela ba bandi imaginez-vous papa babandi wana to yeba kaka babamba mabanga yekuto lingaka tala yo conseil gratuit c'est grave ça omani milo nyonso to lobi na famille wana na pasteur kutino na mamemi ba olingo pembe na mwana ba jamais plus jamais donc bosana no bango malamu ya opesa biso matière mais Sarah son pardon si donc bien comme nango ka boyo yo lobi makamna yo apena suwe comme yo ba youtuber ande ba pelisa moto neti moko totala ki aki na makamne mo comme yo audio wana mutabimisa ki audio wana nda chaki envoûtement butika biso to vanda pas très bien mais Sarah derrière son pardon il y a ce qui se dit que ba vidéo na ezali ba photo na ezali yenda azawana no ba ranjo ya solo beza ya mami mikuti non il est trop impoli orte impossible et pas impoli abanga mutuka babokilo te azo ose enisi soit tamboli na range wana c'est pour sa mère c'est ça normal et ya mutuka mama na yo bokilo komi na audace otambola mutuka mama na ndeni yango no moni place moko lobaki jour moko na kendaka matanga na mutuka mamemi babenganga balobi eza polite na coutume na bango na kotambola na mutuka bokilo te c'est normal papa yango yo ki jigolongo sur les formations otuni ba vrai gigolo te luka Francis Vemba Francis Vemba elle a vu son bague à diamant c'est quoi ça ok on compte ba formation et ça soubo était tadi et comment gigola comment dépensera ça à dépense. Ça c'est quoi ça? Abangi baba vidéo ne bima na place publique à 5 pardon. C'est vrai ça. Et puis anoda ça donc que c'est un bon mabonzati na église. Eh ouais, nous avons appris ça. Mais garçon, on met la bangi a poto ba bien makase. Comme ça c'est doga. Donc yo fani no bena oyo koluka ba problème bena. On moni libala oyo fait kufa. Est-ce que ba ke muta baby sa vie na tani makomeza mobile ni? Tanda koma. Akonda beauté c'est pardon non kota kutukuna te donc ozomona ke mobile a na facilité pe au détruire vie à moi si oui azan facilité wana donc anga baby ça ne peut eniso pas baby pe a baby tisuka pour garo njame la bilo à makasi et puis ami mona lo aza fala mais aussi Sarah vous les femmes yo lelo okolukwalisu donc le côté na sena mokili parce que tu as déjà ton nom mais les femmes aussi vous devez faire très attention beaucoup ma kolinga mais bali na apparence par rapport ya ndenge bino botale là-bas la télévision olinga ki na apparence Sarah te n'accepte la question et tu es phrase wana pona bana basi non mais nous apprenons que Enis Alinga noko do alanda par rapport ya stema ya beauté et donc par rapport ya tonton allons la ke basta ça fali et yango kutuna zoba ke babenga noko wana fali pupa ya musique chrétienne ala ti pe pa mimoni fali nzela pe awa omonika ndenge acha kanzela et puis solo baga le roi fali yepe acha kinzela donc au lieu de trouver un nom j'allais dire excusez-moi j'avais la volubilité en fait au lieu de trouver un homme par rapport à sa tête à sa tête mais les femmes d'aujourd'hui cherchent les hommes par rapport ya beauté na bango o bazomona libanda sans pour autant ko yeba nini o bango bazana kati sala tadina okiparticiper mawa mais na loba ki conseil na loba ki on a basi nyonso pe na loba ngo très bien tango olinga mobile otali mutu kotala na sentiment te tala mutu na ye très bien est-ce que na cerveau mobile otoko sa makama malamu lobi bango batala poche asa mbongo ebele mais mbongo ebele wana aza pe immature osuka tandenge garçon asambusi famille abatu famille okuto na makambo na réseaux sociaux kala otala aza mwana poto insensé osuka wapi aoyela biso mutakano na réseaux sociaux aza musicien aza star oki okufa na déception mobalo yozo kufela za na mwasi otamsuye pa kufelaka yango moni tango zolinga mobali
talaka mobali nini place nzo tia lokolo kokufela ka moni ba sentiment na oyo lingela ye wana luka fali bomba ngonanu bano luka sikoyo ba point fort na ye andeo ya sentiment ya nzoto ya mutu luka ba point fort ba qualité mobali wana so komi na ngata 5 donc zwa mobali no télémicien olongoli ba qualité sexe luka ba 5 qualité na zara nango ce que ça c'est pas la peine. Très bien. Soyez ma qualité ça hors sentiment c'est pas la peine. Très bien. Donc basse belelo ezo boma bango lelo baza ba esclave ya sexe. Baza ba esclave ya sentiment. Alors a préféré kuta va vivre na zoba mais pokaka a se pédisaraye côté sexe ba vandi. A préféré avant nana insensé mo abeta ki na nzela sambu saraye. Mais pourquoi quand se retrouve à côté sexe, liba les oko banango. Le loba bundi, lobi bazongani. Yo mona non te ba couple mo ezala na ba quartier bo ba bunda ba kata niti bilamba ba fingani na ba mama. Mais au mona hermo kimi koti. Ono makamuna bango ya libala ezala nango ka bongo bokota na bino te ba bongo. Wana moi c'est ça ba sentiment moi alanda pas mo wana elo moi libala wana elo ekanga bango yaka ba sentiment. Oui, parce que là où il y a l'amour, tout ça n'était pas réuni. Tokobe banana biso. Là c'est naturel. Ya okoma ke obimi na balabala ofingi muninga osamuso beti ovimbise. Déjà tango obeta mutolinga ko ovimbise longo wana intention ni. Tu l'aimes plus hein. Bosoli se tobokaki. Ndeza basi msomona mobala beti misu nyonso na kati déformé comme rouge. Wana bolingo te ba couple bongo ba kalié na sexe. Bolingo ezate. Très bien. Merci mesdames et messieurs. Ah, on est aussi lisa émission avec Maman Saratola. Yango na kobakisaka mo elo moko pe na ona loba lobby. Mes sœurs, mes frères, soyez prudents. Mbongo ya belle famille ezalaka ya mobali te. To linga pe basi pona kombo famille te, to linga pe mibali pona succès te, to linga pe mibali pona place yé à utilité. Nous savons tous que ndé tozaboé, tout un chacun azane loko moko alingaka mingi et pas moi si oye donc alingaka. Les hommes aujourd'hui bazali susu na mawaya baninga na bango batute. Le mal n'est pas loin de nous. Moi je me dis une personne oyo akena abanina nuna na fiançailles ayaye na prédot akomi na dot baketi na ba religieux ti na ba civil liboso à l'état liboso nzambe et à la fin de la journée une histoire comme ça et bano baluka toute la famille va se retrouver na kati ya bêtise moko boy. On s'est marié pour le bien pour na malamu pe pour na mabe. Même si mabe za na kati ya couple vous qui avez déjà la grâce d'avoir des femmes ou des hommes, bandeko boye ba ko sécuriser couple na bino, boye ba ko fanda malamu. Aujourd'hui, on peut se dire ben écoutez, ezali spirituel mili mo mabe non. C'est nous nde tozo luka ko inviter Satan na ba vie na biso par rapport ya ba pratique o biso tozo ko sala. Lobe ko lekalelo bandeko balandi ya Saratola télévision bandeko balandi ya Top India télévision tokutani mbalasima na émission sika o tozo linga to sala siko avec maman Saratola. Merci beaucoup.